so nani. Ça veut dire quoi? Mutu mwindo nzamba lingaki ekala. Mais lelo mutu mwindo il a oublié Tata Simon Kimbangu. Macron azana eloko wasala wate. RDC c'est le 7e puissance mondiale dans la spiritualité. Oh, le prophète Mario William Abraham balobaki nezaï 18. Alors civilisation ko banana Moyen-Orient ko kitana Orient. Après Orient nde côté ya bango. Vous comprenez? Donc mukili na biso côté ya mukili mobimba. C'est quoi tata na wana ça veut dire ça Tata Simon Kimbangu. Pour Tata Simon Kimbangu c'est lui donc c'est lui Congo. Vous comprenez? Ndeti awa ndeti moni lelo po moni ngamono stu bango bazo ko luka wana. Donc bazo luka ngo po Tata Simon Kimbangu bunda. Tata Simon Kimbangu alobi na maloba na ye na bisimba simba na bino boko simba place o basimba kateko donc yoko provoquer kanda nzambe apa danga nda bisi biso eloko ko salema eza surprise banda mukile banda na eloko wana salema te donc nyoso zo mona o mama na biso lelo zwaka photo bima na bagambela awa kanga bato so mona photo mikolo oyo mona bango shooter batu ya mayele na biso mayele suki bakomosa bisala biso to yemba nzembo moko bato amaye bato mokili batelengani bato amayele basuki ye bato amaye bato mokili batelengani etumbo ya nzambe do bata complication osala siko na complication wana bazo ebate na butu basimbi ale ndomori na butu bazo simba bopa basimbi jomo boy na komba potine babi yenda kokotsa kimia or ko silonta kuna ka gereza kuna na okimia ko kuna gereza babite yepa ko sis yemo na no potine azo bunda koma ko sis agera po yemo kazo bunda bisimba simba kasi mutu mise kufite asimbi balubi o fo ezala na bisimba simba ko simba penie tanga ko simba ako sentir ezani nde tanga ko lut tanga ko nuka bi onie abwaki Allez, Katela, Yambaloya daba pastel bakokata. Allez, Katela, Katela nzambe lo sako na sesiko. Tozo katela sako siko kuna. Nalingi na katela nzambe lo sako. Lo sako awa. Aniva. Allez, Katela. Allez, tozo songa siko, tozo songa. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipar, Olingi kopot, Olingi mosala, Bona nini? Allez, Katela. Yambaloya daba pastel bakokata. Allez, Katela.
moni biso toyembaka nzembo moko na église kimbangiste yemba yo moyindo nzambe alingaki yo utakala yo moyindo loposo ya nzambe aponaki yo moyindo obosani kombo ya kimbangu lobiko na yo ezali wapi nzambe alingaki yo atindi molimo santu lelo elaka ekoki akitina loposo lwindo okotosa lisusu nani. Ça veut dire quoi? Mutu mwindo nzamba lingaki ekala. Mais lelo mutu mwindo il a oublié Tata Simon Kimbangu. Macron eloko wasala wate. RDC c'est le 7e puissance mondiale na spiritualité. Oh le prophète Mario Bilama Brana balobaki nezaï 18. Alors civilisation ko banana Moyen-Orient ko kitana Orient. Après Orient nde côté ya bango. Vous comprenez? Donc mukili na biso côté ya mukili mobimba. Na biso loko moko Daniel na Daniel chapitre 2. De 20 21 tokiti. Babi nzambe nda ponaka nzambe nda salaka. Mais Macron nzamba pona ete. Macron zoyaka na marque na force na bango moko batu basali. Moïse azalaki combattu na 250 membres. Oizaki na cour Pharaon. Izalaki dirigé na 2 personnes. Izalaki na jambre na Jean. 250 personnes Moïse yemoko. Mais na 250 personnes wana tangu bana Israël bakomi na désert de Sara. Nzambe azwa Moïse pendant 7 ans. Abomba pendant 7 ans. 7 ans wana bamoni Moïse babi akimi. Donc batuna batu bandi ko pesa dongo ba makanisi na bango. Babi Moïse akimi akoya lisusu te abungi boye tala. Mais en bref, tolingi tolo banini place wana. Mais tango bavandi balobi te to pona mokonzi biso moko. Vote bandi. To pona mokonzi biso moko vote salini. Vote bandi. Omoni awa tozoko s'enrôler poto kende ko voter. Ezaki makanisi ya batu ya Nzambe te. Parce que roi faut Nzambe nde donc achayi. Hein? Donc roi il faut Nzambe nde acha roi. Vous comprenez? Donc roi il faut Nzambe nde donc achayi. Donc ekokota na ndenge na yango te. C'est pas pour rien. Omoni problème c'est ça nini? Batu bango moko balingi ba mitambusa. Mais Nzambe atambusa bango te. C'est l'erreur majeure. Mais batu ba matabakita. Daniel alba nini na mukanda na ye. Daniel abi o roi. Po batu mayele ya roi bazalaki wana. Tangu batu ya mayele ya roi, bastronogo, basédicien, basaldéen wana. Po ba déchiffrer ndoto ya roi bakukati. Mais Daniel un illettré grammatos akoka tango ya roi. Eza Nzambe ya bakoko na biso. Nde a révélé nga na biso makambo ebombalaki. Alors na bisaki. Vous comprenez? Mais lelo eza ndenge wana te. Donc lelo batu lelo bazo salela makanisi na bango. Eko simba te. Batu bazo salela makanisi na bango oyo bango bayebi. Eza makanisi ya Nzambe te. Comme eza ya Nzambe te, Macron awa za lelo ko sala te. Soka zoyaka président Facha pesa ba diamant na ba or, aya zo ba diamant na ba or. Ndenge ba mesana kozwa. Mais papa dange na ndep sa biso place ba mindele ba ndeko longola. Tonne moko ya l'or e ba ndeko zonga fois 10. Donc bango bazi tonne moko zo wala fois 10. Bango bazi 10 zo wala fois 10. Donc ça veut dire mundele donc na zo eloko te. Mais biso to kende lelo se référer na Macron pour faire quoi? Macron zé eloko te. Bana Israël ba komi na désert ba bité to pona mutu basali vote. Ba poni data. Comme Datan Zalaka ancien gouverneur à Gochev. Parce que Gochev c'est le province le plus riche de l'Égypte. Allez, n'était pas au Pona. Datan, babi Datan yo comme yo tangaka. Ozaki na mayele, oyebi pe yo leka, yo géré biso. Mais na mayele ya Datan, atali mayele na ko gérer Datan lobi ate biso pe tozongela na nzamba bokoko na. Bazu bakisi. Yana lobi na boye ya Poutine na boye ya Macron, disons. Bango mi balé eloko ezate. Déjà ba Congolais ba poni Poutine ba boyima. Te ba Congolais bazo pona Poutine, mboka eza ya bango te. Bana bazo pona Poutine, ba Congolais. Soki lelo bakangi Congolais mo batune yo na koloba yo Congolais. Bon, allez yo tata na onani. Oh Congolais, c'est quoi tata na wana ça veut dire eza Tata Simon Kimbangu.
Tata Simon Kimbangu c'est lui donc c'est lui Congo. Vous comprenez? Ndeti awa ndeti moni lelo po moni ngamono stu bango bazo ko luka wana. Donc bazo luka ngo po Tata Simon Kimbangu bunda. Tata Simon Kimbangu alobi na maloba na ye na bisimba simba na bino. Boko simba place ba simba kateko ye donc yoko provoquer kanda nzambe. Apa danga nda bisi biso eloko ko salema eza surprise. Banda mukile banda na eloko wana salema te. Donc nyoso zo mona o mama. Na biso lelo zwa ka photo bima na bagambela awa kanga bato so mona photo mikolo yo mona bango sute. Fi to zo mona na boye lelo mikolo ko ya to mona na sute. Mwana benda. Donc to mona faux. Mayele nini selon yo na analyse na yo que chercheur mayele nini bomba mina sima wana ya Poutine Macron o biso to komo welela to lingi Macron to boy Poutine to lingi Macron to boy Poutine et comme si ba tie drapeau Congo wa ba tie drapeau Poutine pona ngana Macron na Poutine ba ka eloko moko eloko batimi ba banda bunda bitumba la ba kuna biso to la tie biso ba pembe e kucho longba kuna e comme ça neti salitango e ana njoto mosiko buzoba salite comme ya sko en Afrique. Bango bando bunda makamna bango e kokeli bango te ale oya ya avant ale le soki ile kiazo ya sima ale e koma nini ndenge ni balingi kuna te Afrique ndesko eko sibir selon ala bi selon yo sko ezandenge te kasi na biso eloko moko batu ya mayele na biso mayele suki bako mosa bisala sa biso to yemba nzembo moko batu ya maye batu ya mokili batelengani batu ya mayele basuki Bata maye, bata mokili, batelengani, etumbo ya nzambi. Donc bata mayele, batelengani. Bata mokili, batelengani, donc mayele suki. Tu vois, bazo mona telo, to ça non. To que no kime la Poutine. Poutine pas okima. Ba Poutine mais pas Poutine, Poutine aza Satan de. Poutine pas okima. Poutine so kaza na Satan de. O ezamboka ya nzambe. Eko sala biso na nini? Poutine aza na Satan de. Qui a créé ça? C'est Satan lui-même. C'est le donc vision Apocalypse. Apocalypse 13. Tant on y vision wana. Ouais, nous vision Satan. Mais Satan il faut battre na bango na bango babundana. Yango moni Jésus Christ salobi na Matthieu chapitre 6. Toko tanga Matthieu. To tanga ngopo na Matthieu chapitre 10. Po batu bayoka évangile. Omoni batu bazoke ndaka ngulu. Bakomi pete pe bakoma te. Dans Matthieu chapitre 10, 34. Yoka nenga lobi awa. Moutou moko kokoka awa zata lobi ne croyez pas que je sois ne croyez pas que je sois venu porter la paix sur la terre, mais je suis venu porter l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. A sali division entre Macron, a sali division entre France na Russie. Asali bango division. Yoka bilo bezo kendawa. Même pe ba américain. Kaka nenga ba américain bazana lobi pe bango na bango ba kopanzana. Vous comprenez? Kaka nenga lelo zo mona lelo na Rwanda ba Rwanda bango na bango nde nzamba ko ressusciter opposant na ba Rwanda bango na bango. Nzambe yemoko ko kotela ba Rwanda mususu wana bango na bango ba ko telemela Paul Kagame. Nenga pe bango na bango bazalaki bango na bango biso tozaki na bango te. Ba mindele lelo bango na bango babebani oyo ninga ba fina nga bande batala bango na bango bakomi kotala na mabe ça veut dire mabe alobi boye awa kaka na Matthieu chapitre 10 tokiti siko na translation alobi l'homme aura ennemi les gens de sa maison, celui qui aimait son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut donc tant batu bazo pesa espoir na Poutine, ça veut dire ça digne pas nzambe te. Alobi muto no so to ko lingazo ami tu sa charge na ya ko perdre do batu fo bazwa charge nenge jeki salobaki ata ekomi bino mbindo ndenge nini boya bo pesa ngo pana nga na bindenge na ko gérer bino mais mutu oya ko mesure sa charge na ye akobunga omoni ba congolais babungi pourquoi babungi batiki kikongo bakoti na français or que français za bisoté ils appellent mboka na bisoté mais biso nous sommes des africains. Ba Afrique ba koko na biso tango bakanga bango ba mona passe totala ka film o ya Kunta Kinto tango ba mindele balingi ba changer komba boyaki aboti bakata elikolo aboyi il faut ka kombo wana etikala
mais ba noir il faut bazonga na l'origine. Mais papa de ngenda na conférence nationale souveraine tanga tindaka bambuta mutu na biso bakende kuna na conférence ayebisaki bango nini ayebisi bango ndenge bino bozokende boye boyebisa bango ba reconnaître Tata Simon Kimbangu tant que héros bango balobi rien yalobi ndenge pe baboyi na compliqué bango français aussi là effectivement donc en français aussi là complication au salon la complication wana bazoye baté na butu basimbi ali ndongoli na butu ba simba bopa basimbi jomo boy na komba potine babi yenda kokotsa kimia or ko si longtemps kuna ka gereza kuna na kimia ko tie kuna gereza babi te yepa ko sis yemo na no potine azo bunda koma ko sis a gera po yemo ka zo bunda mo simba bisimba kasi mutu mi se kufite asimbi balobi o fo ezala na bisimba simba ko simba pe nie tanga ko simba a ko sentir ezani ndé tanga ko lut tanga ko nuka bi o nie abwaki yango moni ba Congo balobaka adage moko tsafwa loba vana ntando adoti ça veut dire mutu moko azala na nzala amati likola nzete amonika safu peteleka moko na nzete mutu pas agite na se akabuki safuara tanga buki safuara ko safuara ko mekomeza mafuta e glisser na maboko na ye papa safwa simba bo safu ko ina se pa habite na landango na se tanga kiti na sa kutiango mwana moka mukai ki ona sumbaki amoni safu likolo ya nie a regretter atalibadi atali safu sikona ko loko tape safu ngo likolo ya nie ni ango na nani asumbi sokeza ki mwana nga na mona ata mutasumbi bien donc likambu ya malamu eko likolo ya nie siko epesi somo na bato bayebi pe pasi siko bazoluka méthode nini bakokosala po balongola safu wana likolo ya nie. Mais étant chercheur indépendant tongi to na yo pourquoi seulement Macron a en Afrique, mais Azoya Tep qui est producteur Tonin, Azoya Makambo Italie, Boyebi, Yabatamael et tout ça. Mais pourquoi on met la biso musique? Azoya des musiciens na biso ya Congo, ya Afrique, ya Makas, Oizana Komba Maître Gims a désisté na ya Boinae, na fali pour pas. Est-ce que message n'a pas pesa na biso africain, Kocho la biso Tonin? A repesa biso message moroté. Au moni ba petit wana fali so akota na babiloko akoti na buzoba et pe succès azalaki nango awe ko bungai so akoti na biloko akoti na buzoba pona bi na yeza ni musicien te pona bi parler ne côté zalaka te so na yebaki parler na ye to na yebaka ta mutu ne moko na ngai dongo na luko audience na pse etika keba tek na ngai pse keba et pe kaka makrocha likolo awa yelo bi to ko ke suna sangote donc le bivement donc ya otika la lokola ba vie na biso akala. Mais tant que nous avons babaki ko sala ndaku ne s'engager kata na biso yo amekate ya ona babé sinda ku ne mezat na babato ya yepe ba soutenir ke on peut akeye pe na IDPSP ba ke pe o panza te kasa na biso te l'homme va guerre biso na biso l'homme roi ennemi les gens du propre de sa maison donc sikoyo ye moko ça veut donc guerre ye moko ndazo provoquer yango nani ye moko fali ndazo provoquer yango pourquoi nazo lebela yango parce que atiki muta makasi na mboka na ye mais ake koluka mutu muswa makasi podonga ya kobunda ça veut dire danga ke koluka mutu ya makasi podonga ya kobunda na noko na ye or que noko nazalaka na force osangana te yana lobby te est-ce que habituellement ba ni bino est-ce que beaucoup ka fali atoni si stade ay pe sanjango est-ce que bino beaucoup kae côté kuna ye moko déjà za na makasi ya ko Macron déjà ayo na bien stade za na batu combien stade za na batu combien Atondi sakit. Te kasi bon nombre c'est déjà combien? 80 000 places. 80 000 places. Mais à 110 OK, ça va. Yé donc atalaki asalaki 80 000 places. Atondi c'est 80 000 places. C'est ça non? Mais papa Simon Kimbangu a koufana 150 000 manuscrits. Non, asalaki plein. 150 000 oyo ba koufa pour notre Simon Kimbangu 150 000. 150 000 familles. 150 000 familles. Comprendre personne faut pas famille botango donc toko cha famille photo chango 150 000 fois combien parce que batu poso donc bakanyinga bana nga batikalaki bon so donc bakangaki pe mama nani bana ne pe batikalaki donc 150 000 familles ça si go 80 na 150 000 ekoti combien bon na ça qui plaît même Jésus-Christ bakangaye na 100 000 personnes étaient Jésus-Christ bakangaye na 12 personnes 12 ko était 11 bakangaye na 11 personnes akata 11 wana quelques épées babudaka na bango affaire yango moi 3 quarts nde batikalaka Jacques na Jean
na Pierre le reste babudaka musika baotala ngoka boy mais tata Simon qui manque 150 000 familles 37 000 la déportation mais mon tour dans les aboués plein wana par rapport à 80 il y en a tout 80 il y a pas 117 qui a combien sur 200 voilà yo ndesi ko zo bakisena parce que na habite so donc ça qui donc on a compteur hein waki na compteur banda compter place wana tenga za na compteur te stade de ton dans 140 places ba bien na 80 000 places assises mais ce que sans refoulé ba batoni na pelouse ba comme bois kamati di bande za to ana pour to compter ba nombre na été metika na tout na yo kuna to longola ngo poto kopesa pe moi parce que n'exode awa nzamba lobia kotika impunité muto azwa kombone na pamba biso to lobela no makam ce que peuple congolais bazomona ke boye ya Macron za mabe or Macron pour il faut traiter le gouvernement mais boni gouvernement et mona te ke boye ya Macron za mabe siko ba nani ba na raison bato ba oyamba Macron to peuple o ba boya na ba Macron te bato bazoyamba Macron za bato baza na secte ya Macron baza na pacte ya Macron Macron za chef na bango Macron zo la biso de ndetinga Macron oyela nga na eloni Macron la vanda na kisenso moni kote biso vanda kali ko mate bongo Macron yo atala nga ozo eloni Macron yo tala bango po kara Macron ko matishe bango mais kote biso to vanda so kiti fozo moto ango peso kika moto ngaza makolo mikutse bolia mbwengi ozo comprendre ça veut donc Macron aye ko tala batu na ye oyo ye asalaka instruction na pesa ko lisolo moko boye ya professeur Hassani ando pesa cours na faculté à droit na G1 alobi moi je suis peau noire par accident donc azoyela bande kone mindele oyo bazalaka awa mais na poso moindo toyembaka nzembo moko na église kimbangiste toyembaka nzembo moko oyo mabota ya kimbangu ezali ya kosakana kate oyo mabote zwaka etumbu uta ebandeli na misoma tata nzambe atindi banje misatu apaki solokele pada lungana na pada ngenda baya kotala mokili moko na bango akei kotala mokili akuti bayindo balati mokoto pembe pona kozela libula na yawe akuti ba noir balata posa mundele po bazelaka bokonzango nzambe oyande nini Jésus-Christ dans Jean chapitre 9 verset 1 tanga bikisi aveugle wana soki nanazaki liboso porte wana tanga bikisi ba ekoli batuni nkolo mutu eza batata na ye batu basumu kaka to eza ye moko koleza bite eza ye te eza pe batata na ye te eza po force nzambe sala nini emonana Macron na Poutine eza bango te nzambe azosala ngo po force na ye emonana yango siko na Matthieu 22-29 alobi vous êtes dans l'erreur parce que vous comprenez ni les écritures ni la puissance donc ba congolais baza na erreur po babosani qui est derrière Macron Satan derrière Macron Satan ndaza mais qu'est-ce qu'il faut que les Africains même Poutine ko talaxi Satan en plein air bongo yango Satan Macron est un représentant de l'Europe, la franc-maçonnerie. Macron est un représentant de Satan, l'Europe. Il y a ni au Afrique parce qu'il y a 5 pays. Ni l'Olenge ni bako s'organiser pour tout bengana. Donc des baba qui na franc congolais donc to fouté bango dehors. Donc biso tout le monde a que Rwanda ezo bundisa biso nani mais bango pe ba oyo bundisa biso mais eloni to sala pour que to bengana banguna balonga te c'est l'association et ça association moni le sengela biso papa ya po Macron ya c'est l'association pour bango ba sala nouvelle histoire e comme maman bana na biso bakoko na biso ba yo tanga biso to lobi ke bakoko na biso bateka ki biso bateki Afrique pe biso tozo sala o tozo sala to ba ke ekoko mama bakoko na biso pe ba yo bakoko dikoko na biso bateka ki bakoko na biso pe ba continuer ko teka Afrique pardon bakoko na biso bateka ki mboka te bakoko na biso bazaki na mayele c'est que dernièrement biso na bonkoko na biso na poko to ke vanda na moto bakoko bazo betela biso masolo ya mboka ndenge zalaki ya makamu ndenge zalaki ngala botami na kisasa me na vandi mingi na mboka na ekoli sagesse na ekoli
sagesse Congo. Parce que balobi, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, mutu azo banda ko banga nzambe, en ce moment là, nda bando koma na mayele. Mais mutu aza licencié, na sima ya Macron aza na mayele te. Na tuna ki question jour wana, na posé pas question. Pour numéro ezali batu pe ba répondre. Na mero asala akwanga. Na jomo ko boye, aki licencié. Ngana yeto ke paye kwanga chemero wana nani mutamayele. Nani mutamayele. Ou bien, na posé question. 2 fois 2 égale combien? 2 fois 2 égale combien? So tu 2 fois 2 égale 8. Nani 8? Na posé question. Nani 8? Siko toluka mutamayele. Yango moni na Apocalypse. Jésus-Christ a l'ange sur la Jean Abidjan. Tala ba écriture wana. Bo sala tout, bo sala ko calcul. Mais nzamba révéler ki mutu moko na kombo ya Mario William Abraham. Asali calcul ya 600 ya Fikario Soufelide. Kabimisi 666. Même ba mindele ba memele so kombo kaka au nom de Jésus-Christ. Parce que le mot Christ c'est le mot satanique. Nangina natalisa parce que bazo komango na ka na ba donc outi na l'origine grecque. Ba komango na ka o ya ka ya kimbangu H R I X I X. Siko tango ba ko sala ngo calcul l'écriture. Po ba ko bimisa sikoyo ba forme numérique nango. Et puis c'est biso 600,60,6. Or que na diamantique il faut to longo na numérique il faut to longo na ba 6. Il faut to longo na ba 0. Faut comprendre parce que à l'époque ce qui muto yibi faut ba meme na croix. Donc so ba meme na croix ça veut dire ba considérer yo faussaire. Ba meme yo na croix. Donc bimi faussaire. Or que so côté na croix ça veut dire au comme déjà prisonnier na esprit. Or que tangu Jésus tangu ba meme Jésus kuna na croix wana. Nde babandi ko benga abino bo sambela ka Jésus quel Jésus biso to sambela ka Jésus crucifié. C'est là où vient le nom de Christ. Mais bango ba komi kuna le mot Christ qui signifie roi. Na quelle origine? L'origine ni comme on signifie ce roi. Non, c'est faux. Faut comprendre. Donc biso to sambela nzamoni ba noir hein. Jésus qui s'habille prier sans cesse. Bino bo yo kende poto. Pongana na mona poto te. Ngala kindaga mingi mboka na biso. Ngana na kenda poto te. Est-ce que ba mindele ba sambela kanenge biso sambela mutu banda kotaki 3 jours sec. Aoli ata omela ta koti beko. Akoti carrément veille des prières. Ba mindele ba sala ngote. Parce que entre bango na biso banani baza ba responsable à Jésus-Christ. Mutazate. Omoni désordre ekoto batu babungi nzambe. Yango moni car le max alobi l'humanité a perdu vision de Dieu. A pas de ngenda bi je tourne la page d'histoire. Un grand philosophe français na komba Benjamin Crane. Benjamin Crane alobi l'humanité a changé la direction. Papa Kese Balumumba lelo bazali selon une analyse loko mutamayele loko l'analyste pe chercheur. Est-ce que toza pe na Balumumba ya lelo ya tana biso baza o ba hotel mabalo baba bangate? Est-ce que toza na bakimbangu ya 1921 lelo baza o ba bangate ba ondima bakota na tono toza te ki bakimbangu oyo ata makambo eleka ovanda kimia? Est-ce que toza na bakimbangu oyo aza na prêt ya koloba non boye ouvertement ata obanga l'état mais ata respecter l'état mais aloba non na eyoka na ke mutu mwindo akoma boye osala boye ke na boya so pe ba décision tout ça na bango? Oui bazali so moni na ndima ki nazala indépendant isa po muta gérer ngate na ba données poso naza clos ya batu ba ko gérer nga na ba données po nga na kolinga donc na loba likambo muta pesanga te koloba oyo te bazali biso toza ba disciple ya Tata Simon Kimbangu. Tango na epsa ko boza mbongo te na liaka pe mbongo te. Oh no Papa Kese na ndengo zote ya batu boy zwa ba mbongo yo mvwa mana zwa ngote. Yango na epsa chaque fois na lobaka ngana utaka na beti korta na ye awa. Moi je suis combattant, je suis disciple de Tata Simon Kimbangu. Naza na kobanga na eloko te na kombattant Tata Simon Kimbangu. Balumumba bazali. Na ko epsa onde tilelo oyo président Alekina Nkamba lobi le 6 avril faisait la journée fériée chômée et payée. Papa Valère Mangituka azu yango.
Les réseaux télémélaires. Ils ont les capés dans les médias. Ça veut dire que c'est un combattant Lumumba. C'est un Lumumba. À nos télémélaires. Non, il faut caca. Ndache date, il y a les 5, les 6, les 7. Batouba qui est là la wapi. Batouba qui est là la parole du peuple. Pona date. Wana oya lobaka. Nako yebiso eloko moko mboke bando beba. Tango président Fachi alobi. D'ailleurs mboko bino bozolo bana bomia. Mboka se mi kufela. Bamona ki emabe. Oh. Mais batouba contrôler yo outil poto. Otala kaka organisation administrative. Otala na oya awe beba. Oya awe président Kabila alobaki alobi. Nazata na 15 personnes te. Awa na sima na ya vrai. Toyebi bato pe bazana ba message wana bako kocha yango. Président Fachi alobi awa mboka za déjà ya kobeba bato bamona ki faux. Mais en réalité mboka za ya kobeba. Ya kutaki yango ebebaki. Eza yepete. Ya kutaki yango ni tokotina na mo politique moke. Hein? Parce que ngaza politique mais tokotina na politique. Pour politique c'est kimbango. Tozongi na politique moke. Lelo oyo babandi koloba babandi ko accuser président Fachi na makambo ba Rwandais. Akotisi ba Rwandais. Mais ba Rwandais ya akuti bango ko kuta président Kabila. Nani Rais akutaki ba Rwandais. Papa Mosé akutaki pe ba Rwandais parce que à l'époque tout ça kana ba ministre mo oyo donc banda benga birindwa. Na ndenge toka masolo. Ils étaient des Rwandais. Hein? Akuta ba Rwandais. Donc ba Rwandais na ngomba wana ba existe avant Kasavubu. Ya le biyo ngate mboka se mi bébé là pourquoi? Nga na pesa qui est raison mboka mi bébé là pourquoi? Parce qu'à partir là il y a les sumu il y a les sumu ya dana F mboka se mi bébé là. Oyo ye Freza Fati a quoi réparer peut-être à réparer colia. A réparer colia mais colia nzambe a ko tikate même président Fati lelo a joué makanisi. Ba sala ba 2000 hectares ba 20 000 hectares ya masango eteka masan frais osimbate et osimbate pourquoi batu bazana masumu wana ndezo pesa nzambe kanda yango moni Jésus Christ alobi muto alingi kolia komela alanda ngai vous comprendre c'est que kolia za pa ya fatite kolia za pa ya Jésus Christ donc kolia za pa ya nzambe donc batu photo landa nzambe ndazwa yanga alobi muto akoluka kolia na ye moko ko perdre mais ya ko perdre kolia na ye pona nga na ko pese kwa triple Jean Tuni Pierre Tuni Nkolo na biso tiki ba Damas to tiki bana na ba famille ka boye habité ya bungisa ki 4 ozwa 8 ozwa 16 ozwa 32 mais na ya likolo na ya 16 ya bino abiboluka nano liboso bokonza likolo yango moni petit moko boye place na bandaka ko futela tangu na vandi boye pona tongo se komona ka batu baye lisolo nzambe bandi chaque jour na tongo et pas non kuna kaka lisolo nzambe chaque jour bonga son dongo na solo li ngote na mona kandeti lokola dongo na sali loko moko boysangi petro na psinga papa Kester ve yo solo bakimbangu nzambe ve peti na nga oyo dongo za pasteur ana lupangu ana bakar nzamba pambola ki bon siko nzamba pamboli petro za nzambo yo sambelaka to nzambe na ye ngabite ya sambelaka nzambe na ye parce que nzamba ebisi Moïse yebisa bana Israël batika ba nzambe na bango balanda véritable ojekisa lobaki véritable Dieu ezakaka oyo atindaki atinda mutu mosusu te peut-être tuninga si yo sambelaka nzambe pourquoi yo zokemba si kimbango za nzambe yo yebi yo zo lobele pe nazo mono na ba TVA na bisa ki était aloba na biso luka na bokonza likolo opesa nga jour na kwa expliquer na ne sengela za la pasteur na ne sengela za la pasteur na ne sengela za la guerrier na ne au moins déjà partage salemaki tango papa de ngenda zote biso biloko bato banda mo na zokosa ka bato zo mona lelo to za banda mo na pa de ngenda nda okosa apa de ngenda bibo opesa nga raison mais lelo azana raison lobi mais loko to zozela et ko salema un certain le 23 décembre et loko biso to kozela ouais et ko salema un certain le 23 décembre or que soko zongi na diématique il y a 1887 il y a 1918 il y a 1951 soko sangisi yango nyonso na diématique to zonga ka na chiffre 23 ça veut donc événement to zozela ah oui ça ya le 23 et ko salema na décembre
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe alwe naza bien